Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Bazolanda biso partout dans le monde. Au niveau États-Unis, na pesi binoso mbote en Amérique, boza en Europe, boza en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours au terme de serviteur Moïse Mao Kantiba de la République de Miso Bolingaka. Toloba, Totolobate, Otomesan Kopé Sabino, actualité politique en temps réel, Boeba. Toza wapi, Tozo Kene wapi, Petokosuka wapi. Merci de quoi c'est ma caméra. Arnaud Le Boga, de quoi Alvi vers les signes naturels. Beauté, na maman Sissi, le petit monde de Massera, na bande de connaissances, ou sous un arabiso, tout le monde, la réserve de l'IDPS. Alvi du Mwana Koli, Koko Chiba, l'enfant terrible, Sardou, Dondo, Nema, bande de connaissances, sous un arabiso, na Bosante, Papa Jean Robin Djibou, na Pessi Mbote. Dernier tour, Canabiso na Bino toujours, Biso Zabangoro na Kati à Maya, chaque fois. Soki tobina mokili eza topesa bino oyo tomoni na maya. Alors yo moto vivaka na mokili kotia atembite. Alors lelo toyei kopesa situation sécuritaire oyo eza cause c'est passé actuellement à niveau ya est ya mboka na biso boyeba toza wapi tozokende wapi mpe tokosuka wapi tokaborde ba sujet ebele. Premier sujet, CPI ezolancé mandat d'arrêt. CPI ezolancé mandat d'arrêt. Est-ce que CPI a lancé mandat d'arrêt contre Paul Kagame? Est-ce que CPI a lancé mandat d'arrêt contre Corneille Nangaa? Est-ce que CPI a lancé mandat d'arrêt contre Willy Ngoma? Et ça va question à se poser. CPI enquête, ils ont déjà en cours. Ngai pe na tindi ba mususu na kano na ngai. Il faut ba kanga bato wana to bani na nyangala kata ya Paul Kagame. Corneille Nangaa na ba Willy Ngoma. Est-ce que CPI a lancé mandat d'arrêt contre bango? Boyeba awa. Deuxième point Torolobela, Izali Burundi a disposé 10 000 militaires. Awa Bitumba et Ndongo. Burundi a disposé 10 000 militaires au Baoya. Baza déjà en route pour na koya ko seconder FARDC. Pour na koya ko seconder FARDC. Troisième point to partager biso na bino awa ezali ni nezo bata masima démarche ya ba sango na ba protestant. Ba bazolo ba na kati ya dialogue il faut connaître nanga azala ni neza ko bata mawana wana eza 3 points à l'ordre du jour to partager awa na 30 minutes neto mesana soki 30 minutes koki na obligé na 4 émission tokota na partie mosusu. Sans plus tarder, Tobandi dans ma camétale, il y a CPI. Cour pénal international est lancé et il dit enquêteur. Donc, Yozo Landanga partout si Kozali. Ozana Goma. Ozana Kishasa, Ozana RD, Ozana Libanda ya Mboka. Soki Ozana vidéo. Soko zwaki vidéo au Corneille Nangaa na ba militaire rwandais o bazo basali carnage tindela ngai na kotinda na email ya CPI pour na ba lancer mandat d'arrêt contre nyangala kata Corneille Nangaa wana na Paul Kagame do na bandela bandeko ozolandanga boza partout. Ozana vidéo otindenge ba Rwandais ba kotaki na Goma ba violer bato ba bomi. Tindela nga image wana na otindela ki les droits na email ya CPI parce que faut balancer mandat d'arrêt contre bango. J'espère que le message est le cas au CPI. Atini ba enquêteur. Bandeko faut ba d'abord guerre oyo bit nango ezanini. Bandeko bazo comprendre de guerre oyo ezana 3 volets. Volet international, volet régional, na volet national. Tozolo ba volet international, ba mindele. O na organisation bengaka Union européenne, kuna ba France bazali, ba Allemagne bazali. Ndenge mokili ezokendela. Technologie zo kendela
ça comme on a déjà 3e guerre mondiale moko ezali koya. Bazo moi déjà que non économie na bango zo la bouleverser. Ba chinois baza ko lekela bango na avance. Alors faut que luka ba tingama na pays moko ko permettre te bango basala ba minduki ya minene ba piller ba richesse. Alors na monde ate mokili mobimba oyo coltan oyo eza na est oyo eza mboka na biso minerai oyo eza na uranium oyo eza na mboka na biso eza uranium oyo eko permettre basala ba arme minene. Uranium wana na monde ate eza te zaka na RDC na ba particulièrement na est mboka na biso wana. Alors batali que non soki baye na grande porte c'est-à-dire baye ba coopérer na gouvernement ba kozwa ndenge balingilité. Il faut pas passer par un voleur. Donc moyi bayibi bon baza ba reseller. Bon mona ka mo sombi téléphone mso à $300 mais petit mon voya victoire ya lemba soka yibi yango oteka ata na $20 a besoin zo mbongo na mila diamba. Donc on raisonne que non téléphone na monnaie qui passe ndenge bango ba mindele ba travail. Alors Kagame bazo pesa yeba minduki. Ye Kagame azuba minduki wana ye abomi ba congolais. Lo ba congolais nde do ça l'émission awa pa parti non voilà butu ba mindele bazo ko zo ba minéraux wana pour ne permettre bango ba se préparer. C'est ça d'abord du tout moment sur le plan international. Yango awa l'autre faut na proposer qui boye bandi. Na makamotel ya marché wana ya ba code minier. Bato baza na bénéfice ou bazo bénéficier pour l'instant ezali ba chinois. C'est la Chine. Ba américain pe ba bénéficier manière qui moyibi. Alors comment se fait-il? La Chine mutu baza ko bénéficier. Mais pays au bango bazo bénéficier na ba minéraux aza en difficulté. Chine a un droit de veto. Le droit de veto va nous rater la récidive. Soit une décision à monde ou à côté une communauté internationale, mais pas une décision à monde. Chine a un droit koloba, oui ou non. Mais on a un droit de veto. Baza 5 pays ont un droit de veto. Et ça, Chine, États-Unis, Russie, France, na soki na bosani pays mususu wana. Bon on a un droit de veto dans le monde. Na organisation bengaka Nations Unies. Alors comment se fait-il que non Chine yenda za ko s'accaparer na ba minéraux na biso mais RDC va menacer ba chinois bango kuna etali bango te. Est-ce qu'il n'y a pas moyen parce que atoza entre kolinga kimia bien kolinga kimia te. Est-ce qu'il n'y a pas moyen to luka to signer partenariat na ba américain et le Kagame azo pesa bango to lima a eza ba proposition a toza besoin ba tuba kufa te. Est-ce que to le moyen ezate o Chine azo zwa o to bo to li bango to pesa États-Unis bo États-Unis ceux qui va toucher biso directement se connaît. Est-ce que moyen ezali te? D'abord guerre eza sur le plan international ya mwana. Donc bango botala mokili ndenge ezali koya bango ba raisonnaka da 10 à 20 ans. Biso ndia muto raisonnaka ndenge abakina balo babuka le lamba lelo. Mais bango batalaka dans 10 à 15 ans ni mokili ozandeli bango siko botala batali que non RDC on yenda za pays solution. Il faut pas accaparer na uranium coltan. Botalaka na organisation basalaka ya COD. Hein? Mikolo ezali koya ba mituka oyo ekotaka bireza la sauté. To passer na ba mituka électrique dans 20 ans 25 ans bon ba moni. Siko mituka wana électrique coltan na biso nde mutero permettre basa na ba batterie wana. Siko ba otala derrière que non il faut tous en contrôle ya RDC. Alors sur la voie normale de simité bango kuna bango ba nombre de morts etala bango te soki bazo luka intérêt na bango. Sa minduki pona batu basali bakufa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? J'espère que le message oyo ba conseiller mukonza mboka baza kolanda. Parce que Chine tozo mona etaza ko aider biso na rien. Moto nyonso abate de resika liaka.
makambo etali ya code mignon Kabila révisé kaba kende bato bazo bénéficier makasi za ba chinois. Alors comment se fait-il que non RDC bazo menacer mais bango bazo utiliser ba moyen na bango te. Dans ce cas-là, tozwa o ba Chine bazo to pesa ngo les États-Unis comme ça tika na vona. Ouais, ça première piste à solution te proposer d'un guerre ezali. Puis sur le plan régional et au bas région à niveau Afrique. Na Rwanda bazaka na deux richesses on za bapesa bango. Na huile ya nini bango. Bazasoka na huile kuna ya pamba. Do atikala kozala ni na coltan ni ne loko mo songo pakala. Huile de palme ya mwana. Mais comment se fait-il que non lelo oyo Paul Kagame yende mutakoma premier producteur ya coltan à niveau Afrique centrale. Donc Paul Kagame premier producteur. Rwanda zana ni coltan ni eloko mo richesse mo songo pakala. Mais comment se fait-il que non Rwanda de mutaza la premier producteur. Aozwa biloko wana wapa ozongo na niveau ya RDC. Ezo permettre na a survivre. Na sima Paul Kagame ezo na ba multinationaux. Ba multinationaux bandeko boye barate eza ba réseau ya ba mafia. Ba bengo ba homme fort. RDC azana atie budget par exemple à 4 milliards. Mais ça na Congolais muso azana 15 milliards. Parce que mbongo ne benye akomi na influence ko le kaita. Parce que bango ne mbakende pa bakagani. Biso to peso minduki songolo pakala à contrepartie biso zo biloko nyonso wana. Troisième point à guerre est sur le plan national. Entre biso ba Congolais. Nana kwa kondima Frank Diongo. Nazo regretter ba médiation nga na joie. So il Frank Diongo abimaka na prison makala naza parmi bato ba joie ke lokwana. Nakenda okuta naye. Azo lelonde mwana muke. Petit na ngai. En tout cas il faut ebisa ba Tshisekedi a libérer ngai. Frank Diongo wana tokenda na pauvre moko Jacob aza beaucoup mais ça célébrer. Bubulu bago facha bimisangai talanga naza la lich oyo naza mwana ya Tshisekedi abimisangai fa lukuta okokate fwana Frank Diongo azolelo nde mwana muke tozua na okele matozui langage wa to bandi koloba to jouer ba médiation oyo président Tshisekedi a signé grâce ba bimisa Frank Diongo metala lelo bandeko Frank Diongo parce que alingi sous Tshisekedi te andimi ba Rwanda ba yakobongo ba Congolais. Donc place la ligne Tshisekedi parce qu'il y a des gens oh bango combo Tshisekedi ba ligne na bango et to bote to za démocratie pour critiquer gestion za ramé mutu musaza mususu ngala linga ka baluba te nga na zo lobo na za muluba te mususu ngala linga ka baluba te na éviter complexe ango za rani est-ce que baluba na ba onde ba bota ma ba ndima ba za baluba complexe les amis na linga baluba te na linga Tshisekedi te donc yo po na gestion na étalé te parce que linga geti alors Frank Diongo na rana ye parce que linga lingi Tshisekedi te andimi Kagame un Rwandais de non ça l'émission bandeko ba image musu moya ko balancer zate ils ont plus de 1500 corps où ils ont pour la morgue na Goma 1500 corps. Bombe musu balancer sika ba bébé bazalaka ba bébé to ba ke no ba bébé bazaba ange je pas ebili kamuté. C'est criminel de Kagame a utilisé katumwa nanga oyo balancer ba bombe na hôpital sika bana mike bana 2 mois 3 mois eza ba do il y a des images bandeko sur otali bo musa pecha ko les a pour na nini parce que balinga Tshisekedi. Alors Frank Diongo on dit na yo hein on signe accord na ces criminels ya Kagame parce que linga mututé. En tout cas na usenga na ba Congolais ndoki pona kota na famille azora arse a membre famille
Kagame wana azo zoba bino. Guerre wana bandi lelo te et que les 30 ans et 40 ans guerre wana. Est-ce que na côté le mapenda boué tout moi ka Rwanda côté le mana RDC babu. Rwanda toujours pena Rwanda bitumba ba côté le mana biso. Mais na simane komba mindewa bango to basangani. Boutou ne bazo contrôler parti à Goma wana. Boutou ba avion zo ki tapone zo ba minéré et zo bimanango. Donc faiblesse à niveau sur le plan interne. CP a lancé mandat d'arrêt. On a inanga o baza ko sala ba benga na lopoto za ku toujours. Moi na mokili za na deux volets. Eza nzambe toza na nzambe na Satan. Satan na un clé de repeso bomengome ya ku toujours. Mais nzambe za rapport na libela. Soko ba o ka konena ngaza ko sala wana azo bosa na ba époque toza na 21e siècle. Makambo ya kalo ezalaki mpona kozwa pouvoir kotima minduki makambo wana ezalaka su te todesidaki bato apesaka pouvoir ezali peuple soki omoni ke non Tshisekedi ya gérer mabe zela ere ma élection ekokaka oyebeba population oyebisi bango ke non ya gérer mabe talanga so bopesi nga nde population moto aponaka jamais ke nosimba minduki obomo bakongole ozoprétendre ke noyo dirige bango. Ba image dans ce monde ya Goma na bandeko na ngai naza na armée numérique eza kuna naza armée na nga na tie opesa nga ba information en temps réel na kata stade wana onanga wana saki meeting soki bazaki 3000 yeba ke 2000 bazaki ba militaire rwandais ba ise ba bola tateni bo se déguiser en tenue civile. Non somona ida bilonia bomona bilonia bato wana misusu oka antibal atuka bato bokondane bato Goma baza d'accord te kuna eza ba militaire okuna bakati connexion internet bakati ba biloke ebele bakota na bandako ndeza na toi na minduki ba char de combat bima mama bima kita toke meeting soko meki ko boya batie ba éclairer na baona ba vedi. Bon, oya boya ki koya yeba ngona butu ba oya ba bomi yebi sana sko ba dubo sani bande wusu ba be ngo bandeko antibal bato Goma ba trahi non kuna eza nyonso eza militarisé comme ce sont des criminels bazo kota na bandaku na balupangu toza na meeting awa boya oya ayeba ke na butu so to asantetaki na butu bazo tinda ba Rwanda ba oya bakoti na banda wazo boma bango zo mona ba musu pona kobanga omoni ba musu bakendaki mais na kata stade wana bandeko la majorité bato bazaki ezaki ba militaires rwandais ce sont des militaires rwandais bakoti parce que Kagame a mobilisé plus de 10 000 hommes a mobilisé plus de 10 000 militaires musu ba tenue civile de bazaki wana bandeko ya Goma toza de cœur na bango bakotira ko trahir te pa bango ndemba mona rapasi mais ezali manipulation soki bakoti ba 10 000 militaires soki 2000 eso bona lelo comme meeting eza pona ko sécuriser et faire partie na ko sécuriser kananga pona ko sécuriser moni ba wazali no bazali ba ta moto bazali te ba musuba ta bateye civil bazana bien armé vous aye ba pe ki Swahili mais ok Rwandais. Ce qu'on a imagé dans le moni bango non population non et ça la population d'amo bakende par terre on a kubanga mais la majorité bazakana ce sont des militaires rwandais on va se déguiser qui en tenue civile siko question on a za otuna bandeko na question bato baza otuna. Déjà 3000 personnes bakufika pour na Goma. Bato bakufi wana na kati eza na ba chrétien. Eza na ba catholique, eza na ba kimbaniste. Eza na bato balingaka politique, eza na bato bakipaka politique te. Ba onde bakufi.
bana ba boyi bango ba Rwandais sko Congolais o amini ko sima minduki bobo bande ko nayi à quoi sert bon négocier na bango mais eloko zo kamusango nzoto esalanga malili église catholique na église protestant bango balobi na dialogue, il faut dialogue esalema bananga mpe bazala na kati église catholique yango nzambe apambola notre précieux frère William Mario Branham que non l'église catholique ezali salle d'attente pour le diable par exemple normalité donc l'église catholique nanga o abomi bakongo azo continuer koboma l'église catholique bino photo baba fanda siko question na otuna so négocie ça ni bato na ba kosekwa est-ce bato na ba kosekwa IDPS abondisi Mobutu pendant 32 ans. Izefuwa papa Etienne Tshisekedi boya ba aussi ba minduki ezalaki. Bakagame ba mona ye Tshisekedi obondisi Mobutu trop peu na makabetala ya démocratie, toza to peso minduki obengana ye. Abi non, to continuer boye, ezamboka na nga démocratie repone. Basi po attaque pendant 32 ans ti ba ozo pouvoir. Mais bino Kabila yo dirigé 18 ans. Tozana eloko tondima biso tokendaka mapona misiko bino le ekomi tour ya Tshisekedi nina ezo déranger bino na nini ezo déranger bino na nini baluba nyonso bénéficier na pouvoir ya Tshisekedi te il y a des baluba bazo souffrir toute mon politique équipée te bino problème ngo Kabila nyonso mutu muso mona oloba ah, en tout cas, Kabila zaki bien mais surtout ne bon c'est na tango Kabila zaki na ba jet hein ozaki na ba mapango sikoyo Tshisekedi na pouvoir ndo eza sorcellerie et normal te oka mutu alo ba en tout cas na tango Kabila tozalaki bien donc na tango Kabila ozaki na ba jet ozaki na ba mituka sikoyo Tshisekedi era ye nde pauvreté ye oyo ba benga oza haine makambo ya politique basa yango na keto te na haine te moi non ça l'émission na ebisa bino ngaza naza mungala naza ni muluba naza mungala mais ba mususu bakomi ko juger Tshisekedi parce que pour la tribu na j'ai des casseurs bazo souffrir sur la biso naza casseur est-ce que yo kanela est-ce pouvoir ngati Tshisekedi premier ministre aza mutamu bakomo j'espère que na cabinet de bande connaît bazali aujourd'hui président Assemblée nationale Vital Kamerhe aza côté à est aujourd'hui ya Sénat nani Sama Lukonde Katange siko bino pourquoi ekomi c'est comme si et puis na bitumba nyonso nzambe akote la moi mieux vaut critiquer c'est la démocratie mais soki un ekomi nzambe akotaka biloko wana Tshisekedi déjà gagné vie. Dans 1000 manières, vous avez dans 1000 na Kabila salango et Kagame. Naboyi magabitumba yaka. Bon, zouabe. To fandi ata yo lo Tshisekedi a trahi et taliter aussi sa pouvoir na e. Akena bana na e na génération ba kufa capacité. Aza 1000 manières Kabila salango. Kabila oki Kabila azana baba fuka misare. A vivre. Il a trahi à la trahison. Ba mixer ba généraux musu ba Rwandais ba koti na kati boti seke lusoka azali na makilana ni les anga di pasala ngo yo Congolais soza okende otune Tshisekedi mais parce que aza patriote aboyi dialogue bozo kana olingande ba Rwandais ba kota na ba institution eza dangereux mieux votre coup parce que aza en kati armée na bino abando sala na service ya Rwanda. Les gens politiciens musu bazana omona ko kotanga ko baka Kagame boye bilo Kagame sala a recruté plus de 2500 Rwandais boye basa roba Rwandais nde bazala akoti bona kati ya service à renseignement atindi bango na Kinshasa musu bazana Goma
La plupart ya ba politiciens mboka na biso Kagame aza na sex stop na bango. Et moi mutu musu aza so ebise bon condamné Kagame ya zo banga. Kagame aza ba sex stop na bango. A utiliser ba Rwandais ata mbongo ba Rwandais zo la ba na misu na Kinshasa. Ba dit que ero na Pullman et pour ba ministre ba ka ba conseiller ba ka yewana. Yo mona ka moi si Rwandais OK agent service à seulement Kagame. Donc un hôtel azaba comme c'est un agent yo ba que non na ligi moi si mais agent il va utiliser des caméras cachées à sex stop na Kagame azanango. Il y a des politiciens d'ailleurs des monde na musuzana chez bise bo papa yo za congolais condamné Kagame azo banga yebi et le connaît bandi le était à ça le connaît banda 2010 bato baza na esprit kindumba ozana uliko mona mwasi to monika mwaso penda taille OK rwandaise un agent spécial ya Kagame eyo lingi ye ndo makamno so etalete ye pose la gazwa sex stop now Kagame azanango la enoba plupart ya ba police mboka na biso biso bazan so ebise bon tant comme Kagame a ondima so okufa kufa peuple congolais tous à la maille tout le béton et le couteau look si c'est que de comment je courage au bichon sur bandé kulukango parce que Kagame alingi si c'est que dans le milaka pantalon de ba exemple sur bandé ko sala si c'est que dans bi N O N ba nimele nyonso baza simane yo baza ba ye baniti na mwana mukebi ke noa batu baza sima un veto za ba Rwandais batu baza sima ya Rwanda za France donc eloko e bombo make bimi na poisse et puis guerre nyonso soki population baza déterminé balonga bango te na pesa bino ba exemple récent awa Kiba wana zo mona eza frontalier na États-Unis. Les Américains basala tous les façons. Mais Raoul Castro a mobilisé tous les Bakibins. Bakoya ko renverser, c'était batanta ko empoisonner plus de 650 fois. Imaginez ta côté États-Unis tata Raoul Castro. Ba poison musu ya brosse. Moni brosse ada. Batinda ba fille. Plus de 650 fois mais bakokate parce que tous les peuples à Kiba bazaki mobilisé pour elozoka musanga basango ono natoko tana dialogue il faut ver bananga bazal donc o pa mutu peska fonda tala donc monde ngo zande bois c'est na personne na ki na zuba minduki na bomba congolais ona wo bozo ko encourager ka bo encourager sorcellerie. Et ça d'ailleurs to sala ngote un veto ezebota milelo sina 2009 2012 Kabila ndima ko négocier côté c'est bona institution et après le monsieur bota mit donc yango eza solution za auto détermination oyo soki ba ko makisha saba ya liwa mesi ngana banga liwa te mais makambo no tokotisa bango baza kati ya bakoma bango bayoki bakomocha ba gouverneur ba Rwandais ba Rwandais batie gouverneur la domination à Charline wana tumwa Kagame zonde njeta kombo bonde ba banjeta kombo peuple congolais bofungola misu bon bazo benga wana yo antibalio awa to be transo okete ko takate na milieu de sika na telema naza chrétien na croyant na message ya prophète Branham liwa na banga raté sur yo na njela masasi o est important na okufa na nzoto memolimo ikinde sika kimia donc na ba petit o bazo bato obenga pona ko menacer
boye bake non antibal ba menasaka ete ba connaît ko menacer wana na ozonga po to continuer na Burundi. Merci na président à Burundi atindi 10 000 hommes bazwa po ba seconde biso awa ne toyeba ba vrais alliés na éviter les bogards à la minute ane toyeba ba vrais alliés ya RDC bayeba muninga malamu na tango na passe ba alliés sincères oyo yebi tokokolabore na bo tokokopere na bango toboyi ba hypocrite. Nous condamnons, mais sur le terrain, tozonga apona kopesa ba révélation mususu ezaki ndeko na bino Moïse Maoka Antiba de la République FARDC Wazalendo le commandant suprême yeboye bakeza ba congolais bako soutenir bino jusqu'à l'infini ba congolais wana bazali. Merci, affaire à suivre.